koloba lelo parce que c'en est de trop. Ressaisis-toi. Naza ya na ona koloba pona na stopper na babuzoba. Bato ba komiso na buzoba na balingi yote. Pour le sortir sur le licolo, biso ba bondo ngande to yo kapasi. Faut arrêter Mervin, il faut arrêter. Okoli na pasi Mervin na mombele na lopa koko ya mombele. Na mombele. Fani okoli na pasi na mombala koko ya. Ya zaga na maka ya mwasi boni koko sela. Ya mwasi oh dodo kolo. Mervin na zaga na mombele te moi vila kola na nini na maka pa na kitambo kuna. Ya ni. Mervin na kola na mombele na nguya. Na lopango ya koko na biso ya mwasi. On t'a capé déjà le pango. Et ça là, il la porte T. Alors à un moment donné, il faut arrêter. Tant qu'on finga batu, on finga batu, nanini nanini, batapasi. Yo nzamba lokota bino koteni. Nzamba lokota bino koteni. Hein? On pense que t'as ça c'est pas dans tes babilo, t'as dit ça c'est l'on dit t'as pas ça t'es caté. Pour yo c'est permettre les lois en hôtel, on finga batu, on finga ba mama baninga, on finga batu batapasi. Hein? Quand on finga batu, on bafoué même maman non on tient même ba fort nous c'est pas ça na mabele. T'as pas ça c'est l'on dit t'as pas ça t'es caté manga to avocat to ni t'as pas ça t'es caté. Hein? T'es malade toi. Franchement ressaisis-toi. Ressaisis-toi, Mervin. Nana tina te oyo ka conseil na ngato ka conseil na ngati. Mais na ebisio ressaisis-toi. Soko ye ko finga. Au moins kado sala ba geno na so meki ko za munoko no ko finga nga. Tangu na ko ye le retour. Soko meki ka ko finga tangu na ko ye le retour. Mervin. Ya ka so ya retour ya peka wow. Na o ye binga de ko na kichasa bo ye binga de ke na mutali boma. Oye bien mon pied que là mon tali boma. Oye bien mon bien ozo ye batanya solo bana. Oye bien bien que ça mon tali boma. Soko meki ko fungula mbanga na yo meko finga. Mais vite on a ko ye lo retour au kima TikTok. Omoni yo osala ba ba live na ko fan de lo kusata pendant 30 jours. Oko na ebisio. Parce que il y a un lingile qui n'a pas moni leki na buzoba a stoppa kaye. Je suis pas là pour te ridiculiser ou pour na ko kitisa. Non, je suis là pour te stopper. Je suis là pour te stopper. Ozana zemi leki na ngai. Ozana zemi minoko yo solo ba kombo na o yebi ba bungu na bango. Nous on a besoin de toi. Même si tu es folle ozani mais on a besoin de toi. Voilà. On a besoin de toi. Quand on dit solo ba bebo na o yebi ba biso na TikTok o yebi bango. C'est pas que ba TikTok ba TikTok on a ba TikTok même les abonnés. Est-ce que yebi bango comment tu peux te permettre au koko zanga chaîne boy ba tu vas so finga on a zemi. Mais tu es devenu malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mervin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ressaisis-toi ma petite sœur. Mon kiliba me mango na mutute. Biso to bota ma liboso na yo, to kuta mo. Papa na biso on le ba kufi to lela bango. Ba kuta mo kiba mwana le ba kei mo kiletikali. Ma finga ezalaka kaka. Ma finga etikali. Petite sœur, liloba na ngasuka, nous la famille on a besoin de toi. On t'aime comme tu es. Sala na TikTok, fais tes contenus normalement. Il n'y a personne tu es libre, tu es majeur et vacciné de faire tout ce que tu veux. Mais quand tu commences à salir le nom de notre famille, là ça devient autre chose. C'est pas que toi qu'on insulte, c'est toute la famille qu'on insulte. Quand tu commences à salir le nom de notre papa Leki, là ça devient autre chose. C'est la malédiction pour Nayota ou Bazo Finga maman no asa kufakala. Toi Bazo Finga tata ou ya PCOV. Bazo Finga et pour Nayo. C'est une malédiction pour Nayo, c'est une malédiction pour tes enfants, pour les générations des générations. Vous en comprenez? Donc ressaisis-toi petite sœur. Si tu oses Nazo Lobango Mervin, si tu oses venir ouvrir ta caméra pour nous Lobango, mais ceux qui ont méqué dans les beaux manayo, oui, non, il y a qu'à Kapayani, non, c'est le 30 jours, il y a une émission, Mervin, là, je t'ai dit. Non, c'est le 30 jours, il y a une mission, il y a un conseil à payer à Nini. Le conseil, le 30 jours, il y a une mission, il y a un bref belé au lala. Alors, ressaisis-toi. Na yé pour la personne à faire ça parce que je suis ta soeur, na pembe du tobe mozo yambate. Oyo kakalisu su mutute, na yé que comme un bon ou comme indépendante, il y a personne à Pekisio. C'est bien comme indépendante, c'est bien aussi bravo on a fin du mois, au prendre soin na yomoko. C'est bien. Mais une famille, ça se soutient, ça s'aide. Toujours aider parce que ton limite est là qui n'a pas ok la nzela ya mabe.
mokili ekomi mabe bato nyonso wana oyebi bango te ntango bato nyonso baoloba mabe likolo na yo ntango bato bazoloba mabe likolo na yo leki na ngai ye bango ke ekozwa yo tokomi ntina bakongola brazzaville bakomo finga okende na bapage Facebook bato nyonso bazofinga yo partout tu es insulté moto moko tazoloba bien mpo na yo ressaisis toi après de toute façon eza bandeko chacun portera sa propre charge yo Mervyn ofingi yanima kwa kala yo Mervyn o manque yanima kwa kala respect keba moi so natalaka babiloni nde leka no pena zwa pena tampenda te na vandi pena na bandolande de toutes les façons nazala pena na compte TikTok te ekota anga te application mais natalaka nde bapiblia babiloni na ba Facebook ona monaka bato baofinga ye kaka en tout cas bravo na grande sœur oyo osali bien yaya o sali ezate ko yeko dimine o yeko humilier te oyeko ko racheter molimo ya mwana bino po aoke mabe fi oyo mnomnene aoke mabe soki Mervyn jour wana na tal video na yo finga Ayman Kasongo yo Ayman Kasongo asali oni na okeli na brina limawa natali mwaso azoloba natali Herman natali video natali Herman natali na okeli brina limawa nga binzambe na nga tala brina ba Herman Kasongo pe mususu tala mwa Herman ndenga yeko sisa mwasi na ye Valère na Canada na leki mba so na kuta na video ya mwasi on na vanda penza te na landa mambo oloba pona mona ka mambo oloba china te ta siko oyo bimozara mwa mombele mena ba video na yo uganga ka yo mwana mo fleri pa kofi wa mwa mabe yo uza penza mwa mabe uzui penza so bino bolukaka bo salaka babilo mo be po boyebanaka po bayeba bino bacha bino kato boite me luka oyebana na ndenga malamu bolukaka boyebanaka na ndenge ya malamu ndenge yo ozano une femme battante oyebi nde baluka mbongo ozana ba mituka ozana ba mapangu ozobengisa 14 personnes na poto lakisa bato misusu o bayebi nzela te ndenge ni babengisa 14 personnes na poto po bango pe bazwa mayele oyo sali bango pe babengisa ta 3 personnes na poto c'est ça yo yebi ndeni baluka mbongo lakisa bato misusu nzela ata ndeni bakomaka CV po bango pe bayeba pe ndeni baluka mbongo yo yebi ndeni basomba mapangu na kisasa lakisa sala système ba formation okino ngata na épisode 1 épisode 2 épisode 3 ke bande ko botala ndenge nini baluka mbongo botala ndenge ni so lingo somba lopangu na kisasa botala ndenge ni so lingo somba mituka yas na kisasa puisa la ko transport bino mayele wana bozala na ngote Congolais mayele wana bozala nto bozala kana mayele ya koya kosala ki vantar na caméra likona ngoza pe na zemi wa mwa mabeyo en tout cas nga tala ka ba vidéo na ona tala et puis so na kuta no moi une minute ezala ka batu ba ofinga yo eza malamu tende ko mwasi ya malamu te penza usala mabe makasi batu na batu ba protéger batu na bango suko yoza na Canada ale ba secret na yo ekomi ko bima na mutu opeka azana yo peka na Canada ozomwa te kizama mte na place bato basala na ba pelisa caméra lokola yo o bavana na caméra ba couvrir yo mais ba exposer yo point yo amwa mabe so zaki mwa nde chingane na zabwe na nga na ficha ba comportement impolitesse ya mwa mabe na ya anima kwa kala te mutu mwa ko ya na bibisa sala yo mise longaso anima kwa kala mwana na mise longaso yani makwakala msusu ava pelisa kamera to bandolo ba mise longaso mso abenga petit na ngeza ndeni kuna
po ayebi nga na balini ya impolitesse te ayebi nga na balini ya mwana mabe te me yo so ozalaki mutu moko obimaki na kamera na ndenge balini ya malamu ya na yo oyo alinga aya oloba maloba malamu epani makwakala yanu asambwisi yo nde kosambwa ozwi penja video musu na leka na boye azoloba makambo ya mbongo ke ye aganyaka soki combien de mille de dollars 24 000 dollars soki 11 000 dollars soki pe combien esika na valenga bitala oyo na mutu azoganye 11 000 euros na France na mutu azoganye 11 000 euros na États-Unis na mutu azoganye 11 000 dollars canadiens mutu aza na France na mutu aza na États-Unis mbongo na bango eza makasi koleka mbongo awa ezalaka makasi te metala 11 000 dollars na yango ndenge ozobetela yango tolo pi ozoloba na bato boya na Europe boya na bino Canada bato boya na Europe mbongo ezawa mais eza makasi te par rapport ya euro ezodomine makasi mbongo awa mbongo eza awa mais eza makasi te par rapport à dollar américain waki zengi yo zemi yango kaka moto elobisa en tout cas babilo onosala wana nga mona oyo ntie mutu moza liboma namona oyo ntie mutu aliboma po oreflechisaka mpenza bien te surtout kote mambo ya mbongo mama mbongo oyo yaka obete bato tolo mbongo nga namona oyo lokwa mutu aliboma tala oyo po 100 euros eleki 100 dollars canadien na makasi 100 dollars américain eleki 100 dollars canadien na makasi sikoyo yo mbongo oyaka kobeta mbongo na mutu azozwa 14 000 euros na mutu azozwa 14 000 euros mbongo ya France na Europe na mutu azozwa 14 000 canadien mutu azozwa 14 000 euros aleki mutu azozwa 14 000 canadien na mbongo po mbongo awa eza na makasi te bolimisa bandeko nazoteka mboka te me to explique no Mervin yo mwandambo emsu conversation ya monnaie ayeba yango te wamwa mabe yo en tout cas bandeko nalamuki na otanga na nga ye nazotanga na nga po nga nalamuka na nga na butu so nalamuki nazorevize na nga bakour na nga me nakoki olekisa video oyo te so omoni yaya Mervin oyo atelemi aloba beseke sane de trop na famille pe bakomo yebela mwa mabe likolo ngo za zemi namona bato bana zemi mama nadeji mboma que je sali depuis Angleterre awuti oza na zemi abite misi na kimi na kamera na bazemi na ngai kima kamera yo za zemi olingi kamera belikamdi yo mwana ngo ya yo aza journaliste chiko bilobisa mwana ko wana na pema mukusi okabola pema na yo 2 personnes mozolekisa mopepa koloba na kamera ozosisa souffle na yo ya oloba na kamera tango okeno hôpital kuna niema mwana okoniema mwana te po souffle nyonso olekisaki na kamera mpona koya kosala bato kivantar ya bamituka ya bambongo ya kobengisa bato na poto nzambe azwa lokumu yo kutu ozobengisa bato na poto nzambe azwa lokumu me kobengisa na bato na poto etia bato mal à l'aise te na communauté kosoma mapangu na yo na poto lopangu na nga liboso na sobango na 30 000 owana msu na 40 000 owana msu na 40 000 dollars balola ngo na 40 000 na 30 000 américain po mona ke mbongo na wana eza mukie bo banga yete ba monta ya kotangela bino wana mbongo awe eza makasi te mutu kana na tambola nga na sobango 30 000 dollars canadien balola ngo na euro eza mbongo mukie intimida abino te ndenge intimida abino wana osa mabe yo na place baninga bandeko baser o bazana yo na Canada baprotege yo te mo opesi image mo malamu te mutu oprotege yo aza te yo pe amatiere noso ekoti ale ya nima kwa kala pesa matiere kuna toleka tokotia indibone mo mabe biso noso topelisa kamera ngo na awa na Canada po ani toyaka kose vante te tolala na balabala totambola makolo non totambola pe na mituka tolala pe na ndaku tokota pe babutiki nyonso tu wana babutiki nyonso tu obino bokeno osoma bakaleso ba cher ba linette cher biso nyonso tokota po ni toyaka te kolakisa na mokili omoni mutu akoli na pasi soka azwi asutuka so oza na maîtrise te o perdre ya lokwa yo okola na pasi
mama bino ndo te ka bavoka na bamapa na bamanga nde yano alobi alinzamba asali ogaso ye Canada okutani ne sika olipe ya na facilité o perdre surtout keli lipa surtout keli mutuka surtout keli 30 000 euros surtout keli 20 000 euros alors komi ko tchaba ninga 30 000 dollars 20 000 dollars pardon okomi ko tchaba ninga mal à l'aise wa mwa mabe en tout cas bandeko bolimisa natala ka ba video na musika wa mwa mabe yo jour ano o humilier Herman Kasongo na yo keli prine moi c'est Herman na mawa hein na yo keli moi c'est Herman na mawa penza Herman Kasongo salioni wa mwa mabe yo mwano yo na place ozo atana yo osambela nzamba batela mwana na yo na kati ya libumu po kobota ezara entre la vie et la mort njamba batela mwana na kati ya libumu ndengo zo mema zemi na otina ndengo kene kobota na kimia me yo musana ya ko emiliaka bato ya kofinga bato amwa mabe olingi na zemi oza na libumu olingi yango te penza ta sukonde ti maramba boye mambo soni baya obimiselo matière à bio boy ressaisis-toi naza ya na ona ekoloba po na stopé na babuzoba bato ba komisa na buzoba na balingi yo te pour le sortir sur le likolo biso babundonga nde toyoka pasi arrêter Mervin il faut arrêter okoli na pasi Mervin na mombele na lopoka koko ya mombele fani okoli na pasi na mobala koko ya yazaga na maka ya mwasi boni kokosela ya mwasi dodo kolo Mervin azaga na mombele te moi vila kola na nene na maka pani na kitambo kuna ya Mervin akola na mombele na nguya na lopango ya koko na biso ya mwasi baoteka pe déjà lopango yango ezalaki pe na porte te bandeko pi ngu yango webi ngu yango mombelo akati wana mombele wa akati wana wa ikute bandete biso kutovana nga kutovana mombele biso vana mombele na prince ya université nga vana mombele na prince ya université aveni bateke donc prince wana université oyo eke yolo médical eke tout droit yolo ebimi yolo médical ekititi eke bakape ekiti kapela ekititi yolo ezo prince wana université entre yango nini nga kutwe na vana mombele me pembe na prince ya université na veni bateke tovanda su na mombele na pembeni ya yolo medical pembe na yolo medical aveni oni nini ka pembe na prince ya université na aveni oni Kimbambula donc baveni ya liboso ya entrée ya mombele baveni ya liboso biso tofutela wana me nguya oyo baaloba Mervin avana na nguya mombela kati penza wa ba 12e miri ya bamombela kati oyo ekabwa oyo mombela kati penza wa se wana ya fin fond yango Mervin bisika bavanda metande ngo yaka kotia bato mal à l'aise mombele eza mabete eza esika bato bavandaka eza esika mabete metande ngo yaka kotia bato mal à l'aise nguya mombela kati wana oyeba ngo ntango tookendaka klase na ekolo nini na chiniwene mpo natanga na chiniwene nga bino bato boyaka oloba nga natanga na mensionnel moke babiso ya misusu mpe totangana na bachiniwene wana me toyaka kobelela te lokwa bino donc tozalaki so tooke klasi po tokota limete fo toleka banjela wana banguya wana koleka yango bawenja baluza wana oleka yango ti obimeli 12e niri okoti ti okota limete wa mwa mabe yo Mervin yo nguya namona kote yango mombela kati pena ya kati ya wenja luza ya kati mombelo Mervin na uta metando ochaka bato mal à l'aise moi alors à un moment donné il faut arrêter tant on finga bato boye on finga bato na nini na nini bato pasi yo nzamba lokota bino koteni on pense que tati passa ça ba dakoteka ba biloko tati passa c'est
c'est pas ça tekate. Oyo se permettre les loyers au tellement finga batu, au finga ba mama baninga, au finga batu batapasi. Hein? Quand on finga batu, on bafoué même maman non aux autres même ba fort nous c'est pas ça na mabele. Tati pas ça c'est l'on dit tati pas ça tekate manga auto avocat auto ni tati pas ça tekate. Hein? T'es malade toi. Franchement, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, Mervin. Nana tina te oyo ka conseil nanga to ka conseil nanga te. Mais na ebisio ressaisis-toi. Soko ye ko finga. Au moins quand ça la ba geno na so meki ko za mon no ko finga nga. Tangu na ko ye le retour. Soko meki ka ko finga tangu na ko ye le retour. Mervin. Ya ka so ya retour ya peka ah wow. Na bo o ye binga de de kuna kichasa bo ye binga de ke na mutali boma. O ye bien mo pied ke na mutali boma. Oye bien ozo ye batanya solo bana ye bi bien ke ça za mutali boma toko meki ko fongola mbanga na yo me ko finga na vita na ko ye lo retour au kima TikTok omoni yo osala ba live na ko fande lo kusata pendant 30 jours ko kima na ebisio parce que il y a un lingile qui n'a ya moni leki na buzoba a stoppa kaye je suis pas là pour te ridiculiser ou pour na ko kitisa non je suis là pour te stopper. Je suis là pour te stopper. Ozana zemile ki na ngai. Ozana zemile no konyo solo ba kombo na o yebi ba bungu na bango. Nous on a besoin de toi. Même si tu es folle, Ozani mais on a besoin de toi. Voilà. On a besoin de toi. Quand vous dites solo ba bebo na o yebi ba biso na TikTok o yebi bango. C'est pas que ba TikTok ba TikToker on a ba TikTokers de ba ba na yo. Même les abonnés. Est-ce que o yebi bango comment tu peux te permettre au Coco Zanga chaîne boye bah tu vas au finga on a zemi au jour télé ma pause à Koloba mais tu es devenu malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mervin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ressaisis-toi ma petite soeur. Mon kiliba me mango na mututé. Biso to bota mali boso na yo to kuta mon kili. Papa na biso on le ba kufi to lela bango. Ba kuta mon kiliba moi le ba kei mon kili tikali. Ma finga ezalaka kaka. Ma finga etikali. Petite soeur. Nous, la famille, on a besoin de toi. On t'aime comme tu es. Salam à TikTok, fais tes contenus normalement. Il n'y a personne tu es libre, tu es majeur et vacciné de faire tout ce que tu veux. Mais quand tu commences à salir le nom de notre famille, là, ça devient autre chose. C'est pas que toi qu'on insulte, c'est toute la famille qu'on insulte. Quand tu commences à salir le nom de notre papa Leki, là, ça devient autre chose. C'est la malédiction pour Nayota ou Bazo Finga Maman Noasa Koufakala. Toi, Bazo Finga Tata Oya Pessiovi. Bazo Finga et pour Nayo. C'est une malédiction pour Nayo, c'est une malédiction pour tes enfants, pour les générations des générations. Vous en comprenez? Donc, ressaisis-toi, petite sœur. Si tu oses, Nazo Lobango Mervin, si tu oses venir ouvrir ta caméra pour nous loba buzo banga na oza buzo ba moyo loba contre ngati mais ce que meki na liboma na yo oye na oya kaka pa yani na osai lo 30 jours ya émission mais bébé ya na chier na osai lo 30 jours ya émission ya na kosenga pe ya ni nini na kosenga lo 30 jours ya émission na koyana na koyelo na ba preuve belé olala alors que c'est histoire na yé pour na personne faire parce que je suis ta sœur na pembe ni to bengozo ya mbate oyo kaka lisusu mutu te bayebi ke koma na mbongo koma indépendante il y a personne apekisi yo c'est bien comme indépendante c'est bien aussi mbala mbongo non na fin du mois au prendre soin na yo moko c'est bien mais une famille ça se soutient ça s'aide tozo aider yo parce que to limite les qui ok na nzela ya mabe mokile komi mabe batu nyonso na yebi bango te tant batu so ba mabe likolo na yo hein non batu bazo ba mabe likolo na leki na ngai ye bango ke ekoswayo to komi tina ba kongola brazzaville ba komo fingo ok na ma page Facebook batu nyonso bazo finga yo partout tu es insulté mutu moko tazo ba bien bon yo ressaisis-toi après de toutes les façons et ça fait en tout cas Zambia bomoy ndio mwasi dodo kulupado okay mabe makasi yona mibali yango mibali bakeseni penza na mibali on ya bino mibali bakeseni papa diemila nanda na yango yo saba buzoba bwe ka ozo banda buzoba na telefone oyo salela buzoba no ndenga bamba ngo na se mibali on bakeseni pardon en tout cas bisous bye bandeko Mervin mondo sambwe
eza ata mutu mususu aya na matière te me yaya na yo moko mochopo na yo aye kobimisaki ye yo ozomona te kozokee mabe ozokende mabe makasi likolo nango wana zeni boluka boyebana na mafinga po ani boyebana na normal po neti nga na vandi wenga mpe nayebani ebele ya bato oyo bapetisa bakamera bayebi emis elongation moko boye bayebi po ani te na bimela na ndenga mafinga po bato bayebanga me navei na nga na kwe na nga naosambanga na nga na nde na nga oke mabe makasi yo mwa mwasi yo oke mabe penza bongisa pardon na yo oke mabe na bato mosusu ozofinga basali yo ndeti Herman Kasongo ofingaki asali yo asali yo nini ese mwasi Herman Kasongo place aza awa na Canada akosepela bongo ofinga mbali na ye yo ozalaki na posa nde Herman Kasongo base na bima na bango abima nde na yo wamwa mabe bizu bai bandeko bana mombele napesi bino bambote ebele bizu bai